nalingi natombola bino boye malamu bozwa na motema oyo eyembambi bobele likolo na Yesu tokomimona biso moko te tokomona mpe bato te tokomona mikakatano te mpe makambo nyonso tozokolanda yango tokomona yango te so totali bobele Yesu Kristo mpe kokisama oyo ekomami na Matthieu 17 Jésus seul. Que ce regard nous soit accordé aujourd'hui. Regardez au-delà de toutes les difficultés, au-delà de tout ce qui nous entoure. À Jésus. Total bobele na Yesu Kristo lokole ba yeko lune likolo bwato Jésus sur la croix. Batomo na Yesu na ikulusu et reçoit le salut à l'homme. Bezo lobiko il n'y a pas d'homme. Mais mutute Jésus dans la foi. Tomona Yesu na kondima tel qu'il est. Atika la ndenge aza kasi nekulusu Nous devons voir esengeli tomona Jésus Yesu comme le crucifié. Oyo babaka nekulusu Qu'il a saigné pour nous et accompli et créé par la grâce la rédemption. Il y en a beaucoup qui parlent d'un Jésus historique. Quelque part dans l'histoire. Nous parlons de Jésus-Christ qui a commencé l'histoire du salut. Un sens, un objectif et un but à l'histoire du salut. Du salut. Jésus-Christ, le centre azali de l'histoire moboko du salut ici sur terre. Ya lobiko awa na mokili. Lorsque la chorale a chanté le premier cantique, tant chorale yemba yo yemba liboso. À 1 Jean. Na kanisa ki na 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Dès le verset 1 à 3, je voudrais 1 Jean chapitre 3. Nalingi totanga yango liboso ke to sambela alexenge to telema pona bongo. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 3. Kubanda mlongona ya mbuti ya misato. Vous voyez quel grand amour le Père nous a témoigné. Bomoni bolingo munene nzamba talisi biso pona ko bianga biso bana na nzamba. Amen. Et nous sommes aussi. Biso pe tozape bongo. Amen. Ne nous connaît pas. Mokile yeba biso te. Ne l'a pas connu. Parce que yeba epete. Bien aimé. Balingami. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Awa tozali bana na nzambe. Nous serons oyo tokozala. encore été manifestés. Nanu emonisami te. C'est vrai. Nous savons cependant kasi toyebi ete que lorsque se produira cette manifestation, tango komonisa mona ekosalama seront semblables tokokokana na ye car nous le verrons. pamba te tokomona ye ndenge aza Quiconque oyo kadi cette espérance eliki oyo kati na ye en lui se purifie akomi petolo lui-même est pur. lokola ye mei aza peto. S'il vous plaît. Père céleste, tata likolo nous te remercions tozongisilo matondi tout cœur pour ce jour. na motema mobima mpona mikolo oyo Que ce soit un jour ezala mokolo que tu as fait oyo osali pour le salut des perdus, mpona lobiko na baoyo babunga des malades, mpona bobiki na bato ya bokono la bénédiction de ton peuple. mpona lipamboli ya libota na yo Où nous serons dans la joie et l'allégresse à cause de ton aide. tokozala na esengo
Seigneur bien-aimé, Kolo molingami. tu connais les différentes préoccupations. Oyebi makambo Tu manso. connais les questions, Yangwana les besoins. posa oyebi yango. Nos frères Bandeko. hospitaliers, Baza na kati ya hôpital. hospitalisés. Baza na kati ya boloko hôpital. Seigneur, nous Kolo. prions d'être proches d'eux. Tosengi ozala obelema pembeni na bango. Bénis le frère Bazin. Ndenge ndeko bazayan. die sich der Fürbitte Seigneur, bénis tous ceux qui se sont confiés à l'intérieur, Kolo à nos requêtes. Fais pambola banso bamipesi mpo na masengi na biso. die dir vertrauen. Ils te font confiance et ceux Bapesi confiance na bango. Lass uns Gnade fais-nous trouver grâce Sala ete tozwa ngolu devant ta face. liboso elongi na yo. Accorde à la foi, Pesa biso kondima autorité bokonzi et le pouvoir mpe divin. nguya ya Nous bule avons en vertu de ta parole et oyo toza nango ton nom. na kotalisa ye liloba no mpe na nkombo na yo nkolo. La restauration devenue une réalité divine. Tika te bozongisi ye koma solo kati na biso na kati ya bangomba na kati ya eglize na yo. Oui, maintenant, fidèle sauveur, Bondeli yo de alles hin yo la vie de notre cœur à sembo mobikisi na biso tout ce qui est oyo nyonso schenke Versöhnung, perturbateur, oyo kobebisa tout ce qui dérange, tout ce qui fait obstacle. oyo nyonso La to réconciliation, ekoki kosala ete la réconciliation, boyokani esalama te le lien avec toi et le oyo ezokanga biso na yo la communion avec toi et la communion de oyo l'esprit ezala bomoko na yo entre nous. na molimo kati na biso longola yango Enlève de nous tout ce qui attriste ton esprit. longola oyo nyonso ekopesa mawa na molimo na yo. De nous des enfants de Dieu, Sala biso raisonnables, bana na nzambe oyo bazokanisa malamu par ton esprit. bakambami na molimo na yo. Seigneur, Kolo nous plaçons consciemment tomiti cette réunion, boyokani oyo kokutana oyo la couverture du sang de l'agneau. na se ya makila mwana Nous mpate demandons tosengi yo la conduite bokambami du Saint-Esprit. na molimo Seigneur, mosato. tu sais ich habe mir einige que j'ai noté quelques passages bibliques. Kolo yebi ke nakomi bapassage bibli ich sagen soll. Quoi dire? nayebi eloko nakoki koloba te nkolo. Mais les paroles Tia maloba dans mon cœur, na motema na ngai na bibebu na ngai l'inspiration divine, na bopemi ya molimo santo la conduite de l'esprit accorde la mokamba ya molimo santo et la grâce de pesa biso ngolu ya koyoka mpe ya koloba. ce service divin. Tika te mosala oyo ya bule Remercions Dass du uns tozongisa yo matondi na ndenge opambola biso mpe ozala mpe elongo na biso nom Heiligen saint de na Jésus. nkombo ya bule ya Yesu. Amen. 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 Ihr mögt euch Vous pouvez Amen. vous asseoir. Bokoki kofanda. bitte darum, Je demande que nous prêtions maintenant toute notre attention à la Nalingi à la méditation de la tosala parole, bokebi na liloba oyo tozokoyoka. faire le lien avec la parole que nous avons déjà lue. Nalingi kosala ete toyokana na liloba oyo tosi totangi. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné en nous faisant Tala bolingo munene oyo enfants de Dieu. tata oyo atalisi biso na kobianga biso Aussi, bana na nzambe mpe tozali mpe bana na nzambe mpe. Amen. so sind si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers Soki toza bana tozali mpe basangoli et co-héritiers mpe de Jésus-Christ. tosangoli elongo na Yesu On Kristo. va dire, et parce que nous sommes fils Toki ifo tokola envoyés dans nos cœurs, pamba te toza bana nzambe atindi molimo na mwana na ye quel cri oyo ekani ezokoganga tata tata. pour moi, ces choses sont précieuses. Ndenge ni makambo oyo eza kitoko na motuya. Placés dans une relation de fils. Nzambe asali yango na relation ya tata na mwana. Jésus est le premier-né. Yesu azali oyo ya yambo ya kobotama kati na bandeko na ye. Est venu sur lui. Molimo ye likolo na ye Il est entré dans le Jourdain. ntango ye akotaki na Jourdain Par obéissance, na botosi il a dit, alobi si
qui nous convient nde wana d'accomplir esengeli justice. tokokisa oyo ezali sembo Lorsque cela fut fait, wana ntango esalamaki baptême d'eau était accompli, batisi na mai esalamaki lolo efungwami molimo ekitaki molimo kitaki likolo na ye la voix se fit entendre. ngongo eyokani na likolo oyo wana azali mwana na ngai ya bolingo kati na ye Mon affection. nati bolingo na ngai Je nyonso crois que c'était le dimanche de Pentecôte. na banzi ezali mokolo ya eyenga ya Pentecôte. C'est là que j'ai traduit ce précieux sermon. Nde wana nateyaki litei oyo L'agneau et la colombe. l'agneau et la colombe litei ya ndeko Branham. L'agneau de Dieu. Jean s'était en effet exclamé. Yohane agangaki alobaki talani mwana na mpate na Nzambe Le péché du monde. oyo akolongola lisumu na mokili. Dieu s'est uni à l'humanité. Nzambe asangani na Qui est mokili. esprit. Nzambe oyo aza molimo C'est une exigence sur ce corps terrestre qui devait être livré. asengaki aza une exigence na nzoto no ya mokili Revendiquer ce oyo corps. esengelaki bakaba yango. C'est vrai. Car voici que selon son corps, Jésus a vieilli. Il a augmenté en sagesse et en grâce. Yesu devant azokokola Dieu et devant les hommes. liboso ya Qu'est-ce qu'il bato dit? na Nzambe azokola aza kolia Selon son corps, aza komela kolesa nzoto na ye homme, akomi motu il a été trouvé semblable à nous. bamonaki ye akokani na biso Il se fatiguait, il aza mpe kolemba faiblissait, il dormait. aza mpe kolala Et les disciples disaient, badisiple bazoloba ne te soucies-tu pas de nous? kolo ozoka susi na biso te na nzoto na Il était mortel. azalaki moto akokufa Il pouvait mourir nde tiano esekela kufa pour Unsterblichkeit zurückzuversetzen. nous rétablir dans l'immortalité. po te azongisi biso na Mais pour que na ce corps immortalité. ne soit pas abandonné biso bao à la tozalaki corruption, mortel biso baza kokufa esengela meme biso na kozanga kokufa soit changé en un corps kasi immortel. nzoto esengeli ebongwana Résurrection. na nzoto oyo Dieu, en tant qu'esprit, a revendiqué ce corps. Nzambe asengaki moli nzoto oyo Ce qui est écrit dans oyo l'Épître ekomami aux Romains. na mokanda C'est baroma aussi très important eza na pour motuya nous mpo na biso mpe biso banso participer à l'enlèvement biso tolingi tokende na enlèvement de celui qui molimo a ressuscité ya oyo asekwisaki Yesu na bawa doit aussi esengeli habiter efanda dans le corps kati na nzoto ya kufa pour les rendre ensuite po te vivants. ekomisa yango na bomoi. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 verset 11. Et si l'esprit Soki molimo de celui qui a ressuscité oyo Jésus d'entre les esekwisaki morts Yesu na bawe habite en vous, efandi kati na biso Der Christus celui oyo a ressuscité Jésus asekwisaki Yesu na bawe donnera aussi la vie akopesa mpe à bomoi nos corps mortels na nzoto ya biso akufa par son esprit na nzela molimo na parce ye qu'il habite en mpo vous. azofanda kati na biso. absolut notwendig, C'est absolument nécessaire que eza na l'Esprit de Dieu motuya in unseren sterblichen Leib fasse sa demeure Nzambe dans nos afanda corps mortels. na nzoto ya kokufa Habite dans nos corps mortels. Quelqu'un m'a demandé hier et afanda na nzoto ya quelqu'un kokufa d'autre aujourd'hui moko mpe atunanga lobi ce que les croyants doivent Feuerbestattung penser de la verstehen. oyo bandimi esili bakanisa Und ich muss ganz ehrlich de sagen, la crémation, ceux qui über solche Fragen font brûler leur corps oyo après leur mort. bazotumba nzoto na bango Et je nsima dois dire en toute honnêteté que je liwa na suis bango. très nayebisa bino solo affecté par ce genre de naza questions, na car je n'ai mawa absolument pas mpo na connaissance mituna wana qu'un seul croyant ke mondimi fait moko en sorte asala que ete son corps banzoto na ye batumba yango und ich meine, incinéré, batumba yango brûlé. kann ein Et je pense qu'un croyant ne peut pas faire une plus grande erreur nayebi te mondimi akokosala libunga monene ya boye que d'ordonner qu'il soit brûlé. ete bapesa motindo abatumba ye nsima na liwa na ye Envers Dieu,
et la création sainte. S'il est écrit dans les Saintes Écritures, et je vous le lis, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas du tout préparé, nous l'avons dit, Kolo il dirige, comme il conduit, akamba ndengazo kamba biso tolobi iyo n'a pas été formé de cendre mais de terre. Moto baselaki na putulu te baselaki na mabele nde na mabele nde akozonga. Avez-vous bien compris cela? Il ne se trouve aucune résistance. Pote kotelemela moko te ezala na kati na nzoto ya mondimi. Genèse chapitre 2 verset 7. Alors l'Éternel Yahweh Dieu Zambé forma l'homme de la terre asalaki mutu na mabele du sol et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme apemi na banarine na ye moto akomi ekelamo na bomoi. De certains qui ne veulent pas de résurrection, bato mosusu baki kondima te lisekwa souvenir de cette vie soit effacé, bango balingi ke nyonso tu ya mokili oyo ezala effacé. décréter que leur corps yango nde balingi te nzoto na bango alors serait etumbama bongo so batumbi putulu na wango bwaka yango par-ci par-là nayebisi bino bandimi bosala yango te ata botika te basala yango. Passage ebele ya biblia ezali nazotangela bino na 1 Corinthiens et plus précisément 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15 44. 44. Semer est un corps naturel. Et l'onami 15 verset 14. soto ya mokili oyo 1 Corinthiens 15 44. Non pas les cendres mais le corps. ezali putulu te me Semer est un corps naturel. zoto Est un corps spirituel. zoto baloni ezali nzoto ya mokili oyo Même qu'il y a un corps lokola naturel, ndenge moko nzoto ya mokili oyo il y a ezali aussi un corps toza mpe na nzoto spirituel. ya molimo. On pourrait continuer à lire ici, tokokoba kotanga awa mais pour conclure aussi ce sujet, mpona kosukisa mokonzi yango nous voulons ici exprimer ce fait que tolingi kotalisa awa les ete vrais croyants, mondima solo les vrais croyants, s'ils appartiennent à une famille non croyante, soki baza na liboto oyo bandimaka te fixent suffisamment à temps avant leur départ, balobela bango liboso en toutes circonstances, aloba comme polele dernière volonté na mokano na ye ya suka qu'ils souhaitent oyo azosepela nango bakunda ye qu'il était pratiqué il y a ndenge de nombreuses années, baza kosala yango bambula esi eleki ebele mortelle qui est ensuite mise au tombeau. bakende na nzoto na ye batia yango na tombo na lilita. Que Dieu nous fasse la grâce nzambe asala biso ngulu prendre à cœur. tozwa yango na motema na Je biso. voudrais maintenant nous accompagner, nous amener à une parole très particulière. Il s'agit du psaume tokende 114. na liloba Le mosusu psaume 114 114 qui sert de pont dans oyo le Nouveau Testament oyo ezosangisa vers l'église du Nouveau kondima na Testament. kala na kondima na sika. Vous le savez, Ndenge nous croyons boyebi. que Dieu a été, toyebi ete Zambé nous croyons que Dieu a donné l'exemple, a donné l'exemple en choisissant Israël comme peuple nzambe qu'il a choisi. apesaki ndakisa na koponaka Israel De tous les peuples na boyokani et de ya toutes sika les nations. na mabota manso aponaki nde Israel ndakisa nzambe Ce psaume commence avec ce mot glorieux psaume ezobanda qui veut dire louer na le Seigneur. kombo ya motuya haleluya Quand akomisama ezala Israël, nzambe. psaume 114 verset 1, la maison de Jacob
d'un peuple de langue étrangère. Alors Juda devint le sanctuaire de Dieu. Yuda akomaki sanctuaire ya Nzambe. Israël esika na ya bokudondi. La mer le vit et s'enfuit. Mai emoni bango ekimaki. Jourdain ezongaki nsima. Bangomba ezokopunza punza. Comme des agneaux. Bangomba ekomi lokola mana mpate. Un instant. Oui, Zelamuke. Dieu avait pris un peuple. Zamba zo libota. Tous les autres peuples à partir. Na bato na bota mususu pona kobima. À Our en Chaldée. Akutana na Abraham. Wapi na Chaldée. L'Euphrate. Côté na ngambo ya Euphrate. Il l'a retiré de l'adoration et de l'égarement des païens. Alongoli na bogumbeli babikeko ya batu. Asali boyokani na ye. A donné des promesses. A pese bilaka. Et a appelé à l'existence au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par Abraham, Isaac et Jacob, un peuple. Azobina Abraham. Na Jacob libota. Oyo asali na bango boyokani. Et décréter les promesses. Pe apesaki bilaka ya mibeko na nyonso. Je veux dire dans Deutéronome chapitre 4. Dans Deutéronome chapitre 4. Ce n'est pas non plus tout à fait préparé. Mais il devrait être écrit ici. Pas un autre peuple aurait choisi. Chapitre 4. Deutéronome 4. Verset 35. Est venu pour le voir, pour savoir que l'Éternel est l'unique Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Atalisi bango ke Yahweh ezali nzambe moko mususu aza pete na likolo ayokisi bango mongongo na ye s'instruire pe alakisi bango et sur la terre. Là on a mukili Il a fait voir son feu puissant bamonaki moto na nguya du milieu du feu na kati na moto ayokaki ses paroles. Bayokaki maloba na ye. Ensuite le verset 39. Donc reconnais le aujourd'hui et prends-le à cœur et boye bango na motema que l'Éternel est Dieu. C'était Yahweh azali nzambe. Et en bas sur la terre. Azali nzambe na lola pe na mokili. Point d'autre. Pe mususu azate. C'est là encore. Le verset 33. 33. Bolonga 34. 33 et 34. 33 et 34. Deutéronome 4, verset 32 maintenant. Si jamais un peuple a entendu la voix de Dieu, soki libota moko ayokaka et s'il est resté en vie, ngongo na nzambe Dieu a seulement tenté de venir sur la terre ayoki ngongo na nzambe atikena na bombo pour s'emparer d'un peuple au milieu katikati d'un autre peuple na libota babota mususu ba peuple mususu na mikakata na bilembo na bikamuseli etc. Moïse dit au peuple d'Israël par l'esprit, Mose arbi na libota Israël na molimo vous l'avez entendu. Boyo, bomoni, boyoki. Devenu les témoins oculaires et auriculaires. Bino moko banzeneneke. Ya misu na bino pe na matoyi na bino ko bomoni seli. Na nzambe na bomo yo akiti na lola na mabele awa. Sur la terre. Akiti awa na mabele. Nikolo na ngomba. Voyez le feu immense. Bon bazaki ko mona moto. Retentissait la voix. Pe ngongo ezoko yo kanisa. Était dans le ciel. Écoute na lola. Zukande na ngonga wana azaki pe aona mukili. Omniprésent. Azali ne bipa biso. On tant de mal à le comprendre. Bato bazana pasi pona basoso la ye. S'il est à Zurich. Soka zana Zurich. Il ne peut pas être quelque part. A cause de susu na New York te. Dieu est omniprésent. Zambe azali bipa biso. Le ciel, Lola, mon trône, ezali efandeli na ngai.
mabele ezali sika na tambolaka. Avez-vous compris? Bososoli yango nyonso na yini koloba nini? Est mon trône. Lola eze gwende nanga. Mon marchepied. Mabele esika na ya kotambola. De haut en bas. De haut en bas. Il Koloti na se. tout Atondisa. l'univers. Atondisi mukili mobimba. Le soutient par sa parole. Toute puissante. Nyonso ezosima na liloba na ye. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Na kondima kala pe na kondima na sika. Dans l'Ancien, le peuple d'Israël, appelé, extrait de tout et sorti de tous les peuples de toutes les langues. Ba biengami bango Et dans le Nouveau Testament, na kondima na kala l'Israël, Israël ya Nzambe les premiers-nés, oyo abotami yambo que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, ta Nzambe abimisi liboteli Israël l'Égypte. 12, un agneau a dû être égorgé, Mwana pate baboma ye a été appliqué makila sur les batiaki yango likolo na bikuke. des portes, et c'est là que le nom d'église, ou bien alors d'assemblée, apparaît pour la première fois. Bwana nde babengi bana na yambo Mais assemblée là, au chapitre 12 d'Exode, na Exode chapitre 12 c'est là que le nom d'assemblée apparaît. kuna nde kombo ya assemblée eye komonisama. L'assemblée. Assemblée Le sang de l'agneau a coulé. makila mwana pate esopamaki Formé une assemblée, un pe peuple qui représentait son asalaki église, son assemblée assemblée. libota oyo Demeure. ezotalisa kombo na Et ye. encore une fois cette parole. Lisons Psaume 114, verset 1. Psaume Quand 114 Israël sortit d'Égypte, Tant la Israël maison de Jacob d'un abimi na langue Égypte. étrangère. libota ya ndako ya Jacob Alors, na bakota le mosusu. sanctuaire de Dieu, Israël, son lieu de domination. Alléluia. Jida Alors, esika na bula. devint le sanctuaire de Dieu, Israël, son lieu Jida de domination. Israël esika na bodondi. Vous la différence. Bozoka Le lieu de bokeseni. domination s'étendait sur une plus grande surface. Donc bodondi ezalaki ne esika munene. De la domination de ezalaki Dieu. 12 tribus. S'étendait seulement à Juda. Kasi esika bule ezalaki bobele na Jida na Israel nyonso tout hein. Son lieu de domination. Israel eze esika na ya bodondi ya kodomine. Kasi Jida ezalaki sanctuaire na esika na ya bule. Typiquement à la tribu de Juda. Ebilaka ebandi na libota na Yuda. 49. Si je l'ai en main, c'est de toi que sortira pour moi. Genèse 49. Qu'est-ce que je viens de dire? Je veux dire Genèse. Genèse 49, pas Deutéronome. Genèse 49. Genèse 49. Qui sortira pour moi. Na yo Qui dominera. ekobima oyo akodonda na Israel. Ce qui est encore écrit. Boyoki ele ekomami awa Je lis nazotanga dans Genèse, Genèse chapitre 49, verset 8. 49:8. Judas, c'est toi que tes frères Yuda célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Devant toi se loboko na yo ezala na kingo ya banguna na yo. Judas est un jeune lion. Yuda azali De la proie tu peux Kos. élever. elenge ya nkosi kati na yo nde Il s'accroupit. Il s'étend comme un lion et comme une lionne. Qui le dérangera? Maintenant, nani écoutez la prophétie. akoderange yo. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Lingende. Le bâton souverain d'entre ses pieds. ekolongwa te na yo Yuda. Ce que vienne, celui à qui il est dû. Et les peuples lui obéiront. Bato bakotosa yo. Boyoka lisusu verset Le verset 11. Il attache le petit de son âne alongoli au cep Âne. de vigne et le petit de son ânesse mwana à la branche noble du sarment. atie na etape ya mutuya. Il dit à ses disciples, allez, Alobi na bango cherchez bokeni l'ânesse et l'ânon boluka et dites-le. Quand on mwana vous mpate le demandera, le Seigneur ntango bakotuna bino besoin boke na ngwabi bobiki bokoloba ete nkolo aza na moposa verra. mpe ye akopesa yango.
que c'était dans Matthieu, dois-je le lire aussi? J'espère que Dans Matthieu il y a des gens qui ne se contentent pas de lire les journaux. Ils connaissent vraiment mais les Saintes Écritures. Matthieu 21, je vais le lire. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Bokoti na Yesu na Jérusalem. Avec cet ordre, allez au village. Bokende na mboka oyo liboso na bino. Bokomona mwana meme. Avec elle. Bokomona eke bakangiye. Et amener la bomema ye bomemela ngai yango. Vous-même. Écoutez ce dont il s'agit. Le Seigneur ne veut pas seulement une église universelle. Kolo alingaka église universelle te. Pas seulement une église en tant que telle. Yaze église ka kolo boité. Son lieu de domination. Amone sekena ya bodondi te. À l'intérieur de cette église, avoir une épouse. Alinginde na kati église wana azala mwasi ya libala kati na babiengami avoir les élus, les prédestinés amonama na baponami. Je vais vous montrer dans d'après les Saintes Écritures. Encore une fois. 144 maintenant. Psaume 144. Non, le psaume 114, pardon. Psaume 114. À savoir les versets 3 et 4. Et il est dit ici. Minei. Donc, psaume 114. Psaume 114. 3 et 4. Le verset 3 maintenant. La mer le vit et s'enfuit. Et balemoni bango et pakatimbang. Qu'est-ce que la mer a vu? Ninango et balemoni. Et a fui. Dieu avait choisi comme lieu de domination en tant qu'Israël et comme sanctuaire en tant que Juda. Et la mer l'a vu et a fui. Et balemoni ango et kimi. Zama mutopona Yuda ko le sanctuaire. Israël ko la domination nae. Tangi balemoni bango ba pakatimbang. Traverser la moelle et les eaux. Tout le monde lubango la vue et balemoni ango l'ont vu le Jourdain l'a vu Jourdain ba moni les Amorites les Jébusiens ba mondi vite qui qu'ils soient ba sadicéens l'ont ressenti ba yebaki bango na ba ye s'est rendu compte ba sosolete que le Dieu des cieux Zambe na lola un peuple azaki na libota ona mukili. Au milieu de son peuple, un noyau considéré comme son sanctuaire. La question est alors posée. Qu'était-ce pour toi, Omer, que tu fuyais? Je me demande aussi. Mer rouge, que c'est-il? Mer rouge. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi? Te traverser à pied sec. L'Éternel, la mer. A vu que Dieu avait choisi Israël son lieu de domination. Et monete zamba pona Israël kati na bibongise. Ici, aux paroles de Frère Branham, il est encore écrit dans le psaume. De Kubranam alobi. Et de toute façon aussi dans les livres de Moïse. Et comment peut na psaume pe na mukanda Moshe. De feu et de nuée descendaient sans cesse. Et où venait-elle? À l'entrée de la tente de la révélation. Ezeko kita. Où se trouvait moto ezeko kita. Tango na tango. Esika wapi sanctuaire ya bule ezalaki aona mukili. Ne ezalaki esika ya kobonisa mi ya Nzambe. Et ezeko kita.
là que Dieu parlait. Pe ntango azokutana na Moshe ezali wana nde Nzambe azokosolola na ye ntango azokokita na esika bule avait dit aujourd'hui je vais décider. Rassemblez-vous lelo oyo na Nzambe de la tente de la révélation. bosangana na esika na ngai na mimonisaka nalobi S'il y a un prophète au milieu de vous, soki mosakoli azali kati na bino révélerait à lui nakomitalisa epai na ye et des na bimoniseli mpe na bandoto parlerait. nakolobela Il ye n'en va pas de même kasi eza ndenge moko te serviteur Moïse. na mosali na nga Moshe na ye Face à nazosolola ne elongi na elongi Es gab Menschen, il y avait des gens bato bazalaki qui avaient communion avec Dieu baza na bomoko na Nzambe et il y avait des gens bato mosusu mpe bazalaki qui voyaient Offenbarung, la manifestation visible. bazokomona bomonisami na Nzambe Et alors, polele le Seigneur, boye ezaki nous nkolo avons passé und das cela en revue et nous toleki yango n'avons pas besoin de le décrire ou de l'expliquer. Geist. natina Cet-esprit. kolobela yango te Et en tant qu'esprit, personne n'a vu Dieu. na lokola molimo moto te amona ye Ersten Kapitel, Au premier chapitre, 19. Vers. au verset 19. longo azomi na libwa Mais si des hommes ont vu Dieu, soki bato bomoni ils l'ont Nzambe vu en tant que Seigneur, bamoni ye lokola nkolo visible, na lulenge na bumutu na lulenge polele sur la forme bumutu visible. na lulenge polele Apparu marchant dans le jardin d'Éden, atamboli na jardin d'Eden apparu à Jacob, asololi na Jacob a rencontré Abraham sous le akutani na Abraham Es gab solche Menschen, térubente, selon Genèse 18. Mais selon Genèse 18 il y a eu de tels hommes sur terre. Et vous le savez, lorsque Moïse est descendu sur la montagne après les 40 jours, ntango Moïse akitaki na ngomba nsima 40 jours elongi na ye ezali kongala de la gloire de Dieu. ezongala na nkembo na Nzambe Il contemplait Dieu. Il voyait Dieu aza komona Nzambe en présence de Dieu. worum geht es um De quoi s'agit-il pour nous aujourd'hui? eza nini mpo na biso lelo Mose aza komona Nzambe Dans l'autre sens. worum geht es Gott? De quoi Dieu se préoccupe-t-il aujourd'hui? eloko nini Nzambe aza nao na mosala lelo Dieu se préoccupe doit aussi nous préoccuper. Nzambe mpe Et moi, esengeli mpe asala na biso yo na ngai nous pouvons que vouloir ce que Dieu veut. tolingi ke oyo Nzambe alingi Dann soll Nous ne pouvons vouloir que ce que Dieu veut. Si nous Biso to- n'avons pas encore atteint ce siko niveau, biso nous devrions tolingi mpe ka oyo Nzambe alingi soki biso nano tokomi na niveau wana te Nzambe moko akosala atteindre. der Wolken und Feuer Que C'est de vrai. passer aux mers, que de nini nango arriver aux mers, elekanaki na mai est fui, na ebale regardant dans la colonne de nuée, ekimaki gehe hin, nimm den Stab, il avait fait entendre sa parole. oyokisi liloba na ye alobi na Moshe Va prendre le bâton et kende ozwa lingenda élève au-dessus de la mer et je la partagerai. Les tiango saintes, likolo ya mai mpe na kokabola yango les saintes écritures disent si bien, les eaux se tenaient des deux côtés comme un mur. Expliquez cela. makomi na bule elobi mai etelemaki ngambo na ngambo lokola efelo Pour le psychiatre. nein, wana eza mpo na bamosusu Et somo encore non. ich habe keine Mühe zu glauben, dass Je n'ai aucune peine à croire que Dieu est tout puissant. naza na pasi te A créé na boya kondima ete la mer, Nzambe aza na Nzambe na nguya la mer, amen tout ce qui ye moto asala nyonso mai na nyonso eza na kati ya mai spricht, ne doit-il pas pouvoir en décider? akoki Il a créé Dieu. ye moto akeli yango akoki kozwa mokano na yango te atikeli kaka Nzambe Se fait cela a lieu, cela arrive. Il ordonne cela se tient là. apesi yango mitindo mpe etosi mpe boyene moto akeli yango Vite. Elle exécute ce pourquoi il a envoyé. ihr Berge, Qu'est-ce qui t'a fait fuir aux mers à toi, Jourdain, de tourner le dos? nini yango ekimisi yo Jourdain Que vous sautiez comme des béliers. mpo na bangombe pumbapumba lokola bameme. Écoutez, le verset 7. Bibel, À la vue de l'Éternel, nakomona Yawe terre, à la vue du Dieu de Jacob, nakomona Nzambe na Yakob wandelt zum Wasserteich. qui change le rocher en étang, oyo eza kobalusa libanga na mai en source d'eau. ekomisi yango liziba na mai Und wo Gott im Neuen Voyons comment Dieu est
où Dieu veut établir sa demeure. Bomoni ndenge nini Nzambe alinga tia efandelo na ye na boyoka na kala. Na kofanda kati na bango na kozala Nzambe na bango. Bango pe bakozala libota na ngai. C'est probablement le chapitre 6. Eza chapitre 6. Il y a 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Du verset 15. 2 Corinthiens 6, 15. Qui nous accorde le contexte là-dessus. Après c'est biso elobeli na kati wana. 15. Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Comment Christ s'accorde-t-il avec Béliard et Ndengeni quelle est la communion entre un croyant et un non-croyant? bako koyokana na Quel Satan. rapport y a-t-il entre le temps de Ndengeni ni mundi me bayokana na oyo azangi kondima. vivant? Comme Dieu l'a dit. Ndenge Nzambe alobi yango. werde unter ihnen wohnen und wandeln. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Nakofanda pe na kotambola katikati na bango pe na kozala Nzambe na bango bango bakozala libota na ngai. Geht aus ihrem C'est pourquoi sortez. Deti nango bimani kati na bango Séparez-vous. bokabwana na bango Commande le Seigneur. ndenge nkolo Ne alobi touchez pas bosimba te impur. oyo eza mbindo Et je vous nakoyamba bino accueillerai. nakoyamba bino Je serai nakozala pour vous mpo na bino Père. tata Et vous serez pour moi bino kozala mpo na ngai fils bana et des mibali filles. na bana ya basi Dit le Seigneur oyo nkolo alobi Tout-Puissant. oyo ya nguya nyonso amen. haben wir das Neue Testament Avons-nous compris la parole du Nouveau Testament? tososoli loba kondima na sika À reprise de l'Ancien, nkolo azwi yango oyo ya j'habiterai kondima na kala nakofanda mpe nakotambola kati na et je bino serai leur Dieu. mpe nakozala Nzambe na bango. offenbart die Völker uns. Or, cela doit être manifesté. Wana esengeli Peuple qui nous a emonisama mpo na bato oyo bazozinga biso bamona Il faut qu'il soit manifesté. esengeli amonisama. Dieu ne s'est pas contenté de faire des promesses. Nzambe asepeli kaka kopesa bilaka te Derrière, kasi aza na nsima na bilaka na ye. les accomplit. Amen. La question est Mpe ici. akokokisa yango mokutuna eza awa Comment le temple de Dieu s'accorde-t-il avec ndenge le nini tempelo na Nzambe ekoki kozala na bikeko. Nous sommes le temple. Tozali tempelo na Nzambe na bomoi Gesagt hat, Comme Dieu l'a dit, ndenge Nzambe alobi yango j'habiterai et je marcherai nakofanda au milieu d'eux. Et mpe écoutez, nakotambola kati na bango. gemeinsam den Tempel Gottes bilden, Gott maintenant, écoutez, si nous Boyoka formons ensemble le temple de Dieu, croyez-vous qu'il en soit ainsi? Croyez-vous qu'il en soit ainsi? Oui. Comment Dieu veut-il marcher? Comment cela sera-t-il possible? ndenge nini Où Nzambe Dieu akotambola veut habiter sur le temple de ekozala Dieu? ndenge nini Non. En toi. kati na En yo moi. kati na Avez-vous ngai compris cela? bososoli. Si nous formons le temple de Dieu, Soki alors Dieu ne tokangi veut pas temple habiter na en Nzambe dehors de nous. Nzambe C'est-à-dire akoki en dehors kofanda de son libanda na temple. biso te Il veut en effet habiter dans le temple. alingi nde Dans son kofanda na temple. Le tempelo na ye est saint. Et c'est ce que vous êtes. yango nde boza. Amen. ein Wunder. Quelle parole merveilleuse. liloba nini ya kitoko boye. Dieses Wort Mais cette parole muss jetzt doit maintenant devenir une réalité. Amen. liloba oyo esengeli ekoma solo. Dans quel contexte elle se trouve? tala ni elobeli nini balobeli yango Qu'il est dit ici. elobemi awa bimani Milliers de bobima kati na bango sondert euch. et séparez-vous. eboka bwana Ordonne le Seigneur. nkolo apesi motindo bongo. Maintenant, je peux certainement demander sikoyo nakoki kosenga si nous avons compris soki tososoli le cœur même du message de la fin des temps. moboko vraiment motema kutu ya sango ya ntango ya suka soki tososoli yango De Dieu sur la divinité. ezali bonzambe Révélé par oyo l'Esprit emoniselama biso que Dieu s'est révélé dans le ciel en tant que Père. nzambe amitalisi na lolo lokola tata Dans le Fils na awa na mokili na kati ya dans mwana les croyants. kepe azofanda kati na bandimi na nzela ya molimo. Was Gott betrifft, Mais toujours en ce qui le concerne, il reste et demeure le seul
et même Dieu oyo taliye ezali bobele kaka nzambe yemeko atikali pona seko na seko nzambe parmi nous. nzambe kati na biso nzambe kati na biso nzambe kati na biso Donc Dieu avec nous et Dieu en nous. nzambe na biso nzambe kati na biso. Si ajoute le baptême biblique, tous les enseignements tels que Dieu nous les a donnés par grâce, mais maintenant c'est toi et moi qui sommes sollicités par Dieu. Maintenant Dieu adresse la parole à ceux qui ont été appelés à sa disposition pour former le temple saint de Dieu un lieu esika dans lequel Dieu esika kani nzambe akokufanda ye moko. Nous sommes comme Paul le dit. Tozo lokola Paulo ndenge alobi esika mosusu le temple de Dieu tempelo na nzambe dans notre corps. Na nzoto na biso Notre corps est le temple de Dieu et celui qui détruit le corps. Nzoto na biso ezali tempelo na nzambe. Moto azo kobebisa nzoto nzambe pe ya kobebisa ye. Ce sanctuaire. Tozo sala sanctuaire ya bule. Sur terre et maintenant nous arrivons à ce point. Tokomi na bokonzo. Dans tous les 7 écrits dans Apocalypse chapitre 2 et 3, le message divin est adressé sango na bule et talisami na lulenge boye na bandimi banso vient l'avertissement. Bongo bukebisi eye Celui qui a des oreilles pour entendre, kete oyo azana matoi ya koyoka entendre ce que l'esprit ayoka oyo molimo azoloba na lingomba. Et ceux qui à l'intérieur de l'église, dans un âge de l'église, Dieu a donné des oreilles spirituelles. Zamba pesi bango matoi ya molimo pona koyamba oyo molimo azoloba paso solango bango wana nde bazobima na nyonso. Amen. Pona kusala bomoko na basanto pote babatisama na libatisi na nzoto moko na lulinga charismatique te o bazolo pona bapazisa malamu ye moko na banzela na ye na matei na ye moko azo kamba makambo na ye ndenge ezoloba mabipai na bipai te liloba elobami qui ont entendu le dernier message. Boy bayoki sango na suka na tango na bomoi. Boy bandimi. Boy balandi yango pe. Et puis babimi kuna siloba na likomi. 18 que je voudrais. Apocalypse 18. Nana tanga. Car frère Branham s'y est toujours référé. De Branham bazoko zongele likomi yango. Apocalypse 18, verset 4. Alors j'entendis une voix. Ah bon, on a yoki mongongo koloba. Crier du ciel. Kuuta na lola. Du milieu d'elle. Bima kati na bango. Mon peuple. Oh libota na ngai. Afin que vous n'ayez point de part à ces péchés. Pote bo kota na masumu na bango te. Point atteint de ces fléaux. Bo simba manaba makamo ekoya te. Car leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Pamba te masumu na bango etoni semi meketi kino na lola. Nzamba kanisi masumu na bango na nko. C'est le temps de l'appel à sortir. Ezali ngongo ya mbela pona kobima. Par la parole purifiée par le sang. Na liloba ya bule epetolami na makila. Former le sanctuaire. Pona kosala esika na bule. Awa na mukili. Nzamba alingi asala yango. Ekome efandelo na nzambe. Na molimo. Pote. Afin que Dieu puisse habiter. Nzambe afanda ye moko. Kati na biso. Et ce, de manière à ce que cela puisse aussi être vu. Emonis na esalama na lolengete. Emonisama pe. Parce que Dieu nous a donné des promesses dans sa parole. Zamba pesi biso bilaka na liloba na ye. Nous les croyons. Tondimi yango. Nous les croyons. Nous les verrons s'accomplir. Toko lokola tondimi yango toko mona yango kokisama. Amen. Comme je constate que certains sont fatigués. Na moni ko ba muso balembi. Je ne peux
m'empêcher de faire remarquer que moi aussi, zanga en arrivant kolobate ke ngai pe tana komé na gare centrale na Zurich na yokaki maintenant nous sommes arrivés à la gare centrale. Awa tokomi na gare centrale à Zurich. Et voilà que je devais descendre. Bomoni ke esengeli na kita kasinga na lalaki. Et quand on a annoncé que le train, donc l'annonce a été faite avec quai dehors, je l'ai entendu, heureusement, pour un tel endroit, je me suis réveillé et je me suis... Tano yoki balubi bongo na lamukaki na sala ya kolemba pe. Ici devant, ici il n'y a pas de train qui s'est arrêté. Awa train écoutez le mesate. Le train qui est parti. Awa train c'est kei. Quand la parole du Seigneur est prêchée. Liloba nkolo eteyami. Et celui qui est fatigué, son voisin. Asi muninga na ye. Veiller sur lui et le asenzela ye pote alamuka. Comme la parole de Dieu est merveilleuse, cette parole. Le kolo liloba na Nzambe eza kitoko. Revenons à cette parole. Tozonga na liloba. Vous, mon peuple. Bino libota na ngai. Et c'est là que la différence se fait réellement sentir. Wana nde bokesenezo emonisa mapolele. Qui fait partie du peuple de Dieu. Oyo nani azali kati kozala libota na Nzambe. L'homme de l'islam parlait. Tokaki moto ya islam koloba. Ou alors c'est écrit dans le journal qu'il a parlé à tant et à tant de croyants. Alobi na bandimi ebele. Na binini? Bandimi. Kuna bandimi bazali? De la ville aux 7 montagnes parle. Il ne s'adresse qu'à des croyants. Il ne s'adresse qu'à des croyants. Et celui qui parle aujourd'hui ne s'adresse qu'aux croyants. Les non-croyants ne semblent même plus exister. Le monde entier est en quelque sorte croyant. Mokili mobimba baza bandimi ezokozala pete. C'est très bien. Yona lobika zoloba na bandimi ebele. Cela ne veut encore rien dire. Wana ine loba eloko pete. Celui qui croit en moi, oyo andimeli ngai ndenge likomi elobi c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Yango nde tozotanga na liloba na Nzambe. Mais c'est là que j'ai remarqué la bannière d'un mouvement chrétien. Namoni lulenge ba mouvement chrétien ezosala ba mikolo oyo. Le slogan était Jésus est Seigneur. Batangaka Jésus aza Seigneur. Il est écrit Jésus. Dans Romains 10, c'est écrit Jésus est le Seigneur. Dans Romains 10, Yesu azali nkolo. Azali nkolo te nkolo. Pas tout de suite la différence, il y a beaucoup de seigneurs. Mais il est le Seigneur baza ebele kasi ye. Azali oyo nkolo yemei. Manifesté dans la chair. Amonisami na nzoto. Et il a pu dire celui qui me voit. Oyo akui koloba. Le Père. Oyo amoni ngai amoni tata. Peux-tu demander ou dire il s'agit ici awa du fait que comme dans tous les âges de l'église, un troupeau etuluku ya balongi ebimaka bayoki liloba na ngonga na bango bayambi yango mpo bateyaki bango yango bazwi lobiko na kati na mikolo na bango yango wana nde bakozala na liseko na yambo oyo etemi lelo yango te na ntango ya Jean-Baptiste oyo aza na mwasi na libala azali mobali moninga ya mobali azokoyoka konganga ya mwasi na libala. Amen. Esengo na yo eza ya ngai. Makile sopamaki nanu te. Ekotaki na musala te. Yohan ayebaki oyo bandimelaki sango na ye bakolanda nkolo bakondimela ye pamba te abongisi libota mpo na ye moko te po abongisa libota mpo na nkolo. Merci. Nakotanga bino na esengo na évangile ya Luc chapitre 1 verset 16. Chapitre 1 verset 16. Peut-être
Déjà la dernière partie du verset 15, Luc 1. La dernière partie du verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il n'aura ni vin ni liqueur. Rempli de l'Esprit Saint. Akotondisa mulimu santo utambotama na ye akomemepa na nkolo etuluku na bato ebele ye akoya liboso na ye ye nde akoya na nguya na Eli mpona kozongisa epai bana des justes, afin de rassembler un peuple bien préparé pour le Seigneur. Amen. Telle est la mission divine que nous recevons et que nous pouvons transmettre. De préparer un peuple pour le Seigneur. Un peuple où on peut dire, dont on peut dire, et son épouse s'est préparée. Il ne s'agit pas ici de la seule, il ne s'agit pas seulement de l'église seulement, mais il s'agit de l'épouse. Ah, ils allaient l'église, et moi si. Oh, il s'agit là, bim, na kati une église. Moi si oya mwana mpate. Ye wanande esika ya bule. Awana mukili. Amen. Akomi esika bomoni samina nzambe. Yakotambola. Kati na biso. Pona pesi unondakisa. Ya makomi na bule. Apocalypse 3. Le dernier écrit, vous pouvez. Makomi Yasuka Bogogo Tanga. Dans le dernier âge de l'église. Na eloko suka ecclesia. Kristo atelise mazali banda de kuke. Pe azoko beta porte. Azo beta. Et il frappe. Azo beta porte. C'est l'état du dernier âge de l'église. Ezana on chante, na kati bazo ganga bazo teya sentir des choses très puissantes se produisent pour que le Seigneur puisse dire en ce jour-là, retirez-vous de moi. Nous distinguons clairement. Est-ce qu'il y a des églises là où il y a une activité pieuse, religieuse, avec un esprit dénominationnel, l'épouse qui est appelée à sortir maintenant? De quoi il s'agit aujourd'hui, à savoir un accord avec Dieu et la parole de Dieu, à servir dans l'obéissance. Pote basala na botosi réticence intérieure nous soit ôtée. Oh nyonso se kotel makati ya mitema elongwa ni le démon ata midim mabe nous convaincre autrement. Ekoko longise biso ndenge mususu te Sachons réellement poto eba solo c'est la vérité ezali solo oyo tokokakola te. Si vous comprendrez ce que beaucoup de lango malam. Le frère Branham a dit, de Branham alobi en se référant à lui-même, na comité ça y est moko. C'est pas moi qui suis l'absolu. Ezali ngai tende mtu nazali longa. Mais mon absolu est la parole. Kasi longa na ngai ezali liloba. De tout mon cœur. Na ndimi yango pe na motema na ngai mobimba. Ou qui proclame la parole. Oyo azo tato liloba. Qui est ton absolu? Yango nde ezali longa na yo. Ton absolu est le mien. Notre absolu commun. Longa na yo eza ya ngai. Et sa sainte. Longa na ngai ezali nzambe na liloba ne ya bule. Avez-vous compris cela? Tososoli yango. Peut-être pour clarifier. Tamso tu peux natal sango polele. Que tous ceux qui sont de Dieu. Ba nyonso bazali nzambe. Et accepteront bakoyoka yango la parole bakondima pour cette heure. Liloba pona ngonga oyo. Je vais dans tant de pays et
d'endroits. Nauti bisika belé. J'ai fait des remarques. Nazosala ba remarque De temps en temps. mingi mingi. Au cours de très nombreuses années. Na bambule belé. Qui remontent. De grands évangélistes de renom. Moté Mounen. Restés derrière le rideau. Atikala ki sima rideau. Imaginez cela ainsi, ces deux rideaux seraient tirés. Boyebi ngonga nini rideau ba olongolango. On fait tout sauf une introduction. Et tout à coup, on dit, maintenant, c'est mon grand privilège de vous présenter l'homme de Dieu. Boyoki ba azaki na sima rideau. Mbala moko balobi ngonga yango oyo ya kutalisa bino mutu na Nzambe ya ngonga oyo. Mais l'homme n'était pas l'homme de l'heure. Kasi mutongo azaki mutongongo oyo te. Parole de l'heure. Azaki na liloba na tango oyo te. La révélation de l'heure. Azaki na bofongo ya liloba te. Divin de l'heure. Azaki na sango na bule ya Nzambe te. Si Dieu envoie Jean, soki Nzamba homme de l'heure, atindi Yohane lokola moto na ngonga, ye azaki na ngonga na tango wana ya mokolo yango. De ce jour-là, de ce temps-là. Et c'est ce que je crois aussi pour cette génération. Oui, nandimi pe pona eleko oyo na kozanga kosala critique. Tobengaki tosala ngo na makomi kasi l'on parcourt tout le registre. Soto tamboli registre mobile. On constate qu'elle baptise, comme tous baptisent, enseignent sur la divinité, comme tous enseignent sur la divinité. Et si l'on va jusqu'au bout du chemin, Soto kei tomona bango nyonso bazote ya ndenge moko. nous saisit. Soto keti na suka 17 se présente à nous. tokomona ete Mère avec beaucoup de filles mama qui se sont livrées à la fornication azalaki na bana ebele bamikabi na bitambola tambola. mais il y avait un homme Kasi mutu moko azalaki qui devait nager à contre-courant, esengeli atambola ata bazotelemela ye il faut kende kaka disons librement. azokoloba ngo polele De même que le Seigneur Dieu atako a appelé un Moïse, atako Moïse a appelé ndenge Nzambe na biso abengi Moïse Jean, abengi Jean, Paul appelé Jean, a appelé Paul, et abengi Paul, que ce soit de même, le même Seigneur, le même kolo Nzambe moko moko wana notre bien-aimé frère abengi molingami na biso voit ndeko Branham na mongongo polele l'ange de l'Éternel anzelu na Nzambe na Yahweh seulement venu ayaki kaka te à l'hôtel des Holocaustes pour annoncer la venue de Jean-Baptiste. ayaki na hotel ya babaptiste te Venu à Marie pour lui dire qu'elle avait trouvé grâce auprès de Dieu. angelo ayaki pembe na Marie nde ayebisi ke akutaki ngolo kasi akende na holocauste te bisiki bazotumba m'a été adressé et j'ai été envoyé pour t'éclairer sur ce qui doit arriver. atindi ngai mpo te na gengisela yo na oyo ezokoya. Les 3 derniers versets. Les anges sont des esprits serviteurs. Ba anzelo baza ba esprit doivent hériter serviteur du salut. pona ba oyo esengeli basangola libula. Je le crois aussi certain. Nandimi yango pe lokola Que frère Branham l'a dit. ndeko Branham alobi Il a rendu son témoignage. ntango apesaki litatoli na ye J'ai vu namoni la lumière entrer pole dans la pièce. ekoti na J'ai regardé dans le couloir. ndako oyo nazalaki natali na couloir namoni makolo na oyo ayaki. Je levais les yeux. Alléluia. La peau était dark complète, c'est-à-dire complètement foncée. natali nzoto na ye Pas justement comme nous l'avons. ezali lokola ya pembe boyi te. On pourrait l'avoir un Israélien. Et il a décrit son poids comme étant atali ye ndenge nzoto na ezalaki fonce. Branham a été comme mort de peur. Et l'ange du Seigneur dit n'aie pas peur. anzelo ayebisi kobanga te Envoyé de la présence de Dieu natindami te donner cet ordre. kute pa Nzambe mpo napesi yo motindo oyo mokumba oyo Tout mon cœur. ngai mpe nandimi yango na motema mobimba na motema na ngai mobimba Mais je crois encore plus. nandimi mpe koleka Je crois
que tous ceux qui ont méprisé cet homme de Dieu, nandimi ete bao nyonso bacholaki moto na nzambe baleki libanda na oyo nzambe aza kosala. en masse, un jour, ils devront en rendre. Mokolo mosusu torendre compte na makambo nyonso to ya mabe wana. Lorsque Dieu Ntango nzambe voit un homme, azotinda motu il est écrit, ekomami boye comme l'a dit notre Seigneur, ndenge nkolo na biso alobi alors j'envoie quelqu'un soki ngai natindi moto et qu'on le reçoive. epe bayambi ye, Qui le reçoit nani yango ayambi ye, me reçoit. Et qui l'écoute nani yango azokoyoka ye écoute. oyo azokoyoka ngai. A adressé un message Nzambe prégnant à son peuple en ces jours. pesi sango na libota na ye, Un enseignement, un appel à sortir, mbele ya un kobima, accord total avec la parole boyokani mobimba na liloba de Dieu, ya Nzambe jusqu'à ce que nous puissions finalement former ce sanctuaire divin tikeno en tosala tant que troupe sanctuaire ya bule appelée lokola à sortir, etuluku oyo ebyangami dans le sang de l'agneau, ebima dans la parole de vérité. ebulisami na makila ya mwana mpate Toutes les choses mpe babulisami na liloba solo, sont purifiées. bapetolami na makambo ya solo. À la parole Tozongeli de 1 Jean 3. na liloba ya 1 Jean 3 Celui qui a cette espérance en lui, oyo akani aza na eliki wana kati na ye comme il est pur. Et la parole ami de peto l'Apocalypse, lokola moko aza peto celui qui est pur se purifie encore oyo azali davantage. peto amipetola Se lisusu, sanctifie encore davantage. amibulisa Celui qui lisusu, est impur, kasi oyo aza mbindo amimbindolisa lisusu. Dieu veut qu'à la fin de cet âge, nalingi te na suka na en effet, eleko oyo la fin semble très proche. ebelemi. Je n'ai volontairement pas voulu entrer plus en avant dans la parole politique car à partir de là, nalingaki naloba liloba lisakoli mingi te nous pouvions classer toutes les choses soki tokotia biloko biso et que nous ne nous laissions pas que nous-mêmes classer et rassembler dans le sanctuaire divin. biso moko esengeli tososola Alors tout savoir. boye Que nous n'aurions personnellement tokoki na biso le te dommage et le retard et le regret d'avoir pas été prêt. L'essentiel tokomona ete n'est pas tokobelema pe te correctement les choses. kasi Telles qu'elles ya sont motuya ezali ete politiquement, totia likambo na esika nango, comprendre tout simplement, c'est l'heure de Dieu ezali ngonga na Nzambe pour son peuple. mpona libota na ye, De se débarrasser ngonga de toutes les maladies enfantiles, ya kolonga bamaladi ya bomwana, tous les malentendus entre nous. boyoki ya mabe kati na biso, Parfois, les frères et sœurs bandeko mibali mpe ont basi peur même de se rendre baza na bobangi visite les yeux, les mpona kotalana, parce qu'ils craignent que cela ne crée une quelconque bazobanga ete soki otali moninga oyoka mawa opinion peut surgir. Est-ce mpe makanisi na ekoki kobima, non? eza solo eza lokuta bien solo. Choses à apprendre. Nous avons encore des choses Toza na à makambo rectifier. ya kobongisa, Le mieux serait que chacun commence par lui-même. moko na bo abanda nano na ye moko, À ma devise, celui qui est droit oyo aza sembo au cœur na motema na ye prendra toutes choses akososola correctement. makambo nyonso tu malamu. Et on devra aussi parfois laisser passer des choses qui ne nous conviennent pas du tout. tokotika mpe makambo Je dis mosusu cela pour ozosukisa biso te, bien de tous. nazoloba mpona bolamu na biso banso. Moi, un blanc pour moi, je l'avoue honnêtement, mais Ezali je suis mort pamela mpo na et ngai, que je ne vis plus. ngai Je nakufi ne peux soki nazobika te, eloko oyo koyela ngai, n'est-ce pas? Non. Je n'ai qu'une seule tante. Tante, elle est très âgée, elle a 90 ans, 90 ans. naza ndeko nanga mwasi aza 90 ans, Émission de radio pendant 10 ans et elle voulait toujours venir. alingaki ntango nyonso koyaka epai naza. Elle est venue à Krefeld la dernière fois à la Pentecôte. aye na Krefeld, na Pentecôte na Krefeld,
Que puis-je vous dire? Dans les églises, on n'enseigne pas de l'ordre biblique, n'est-ce pas? Alobi, nako kuyebi sebeno ke na ba église ba tel saka alimana église te. Et j'ai cru que j'allais être frappé. Na kanisa kike, doko na lata ki pantalon, na kanisa ke de ba ko tout ngai. J'ai dit très fermement à une autre dame. Na lobi na ndeko mwasi. Ce n'est pas possible. Et la dame à qui j'ai dit récemment qu'elle ne pouvait en aucun cas venir ainsi à l'assemblée. Oh, na ibisaki tako kuyana pantalon na lisangate. Elle m'a demandé ensuite. Asenginga. Vous me dites-moi qui est cette dame-là qui est venue en pantalon. Nani. Et vous pouvez vous imaginer. Ndeko mwasi oyo yaki na pantalon. Vous avez entendu? Boyoki? À ma décharge. Na passe. Na lobby. Que je ne l'ai pas vu. Na moniete. Que je ne le savais pas avant. Na yibaki libosote. Chez d'autres parents. Azalaki pa na ngate azaki bipa mususu. Moi, je lui aurais enlevé son pantalon. Mais ngai me na longole pantalon na. Tout à fait honnête. Je l'aurais habillé correctement. Mais na lati se belamba mususu. Ça fait partie du jeu. Mais je l'aurais fait avec amour. Mais na sala ona bolingo. Vous avez tous bien compris. Bososoli malam. Je lui aurais dit très clairement, écoutez, je vous dis voilà que je lui aurais dit très clairement. Écoutez ici. Chez nous, c'est comme ceci et comme cela. Mbele na ina ebise polele ke tala pa na biso tozala kaboye. Qu'elle ne l'entende pas maintenant, sinon je les ai fait culpabiliser. Nous ne voulons pas cela. Tolingi yango bongo te ko culpabiliser moninga komemise masumu. S'il vous plaît, ne devenez jamais extrême. Boko mabato extrême te ngambo na ngambu te. Ne commencez jamais à l'extérieur, mais laissez Dieu agir de l'intérieur. Tika nzambe yemoko abanda na intérieur ti libanda. Amen. De telles humiliations, tout en gardant le même amour de Dieu dans nos cœurs. À la prochaine occasion, on dira déjà ce qu'il faut. Et elle a déjà posé les jalons. Enfin, asili kokoma kati na biso. Et m'a dit, topese mbote. Par mon prénom. Na kobenga na prénom na ngai. Et quand j'irai, je pourrais avec amour corriger les choses. Si on a okende na bolingo na kuku bongisa makambo. Veillons à ne blesser. To senzela na te to zokisa baninga te. C'est la bouche de quelqu'un, comme on dit, n'est-ce pas? Mais à pouvoir servir au bon moment, to sala au bon temps, na ngonga malamu, au bon moment, à la bonne manière, na lolenge malamu. Bongo ezala na Biblia kati na bolingo na Nzambe. Nani ayo mitiki te Nzambe asala ne bongo. Amen. Kokamba na mulimu musantu. Kaka kobona oyo eza na miso te kosala balaboko. Kasi kozelaka ngonga eya. En ce qui concerne les événements politiques, événements politiques. Permettez-moi de lire encore Apocalypse 17. Cela en fait, tout simplement partie et s'intègre très très merveilleusement dans l'évolution actuelle. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. À partir du verset 14. Oui, peut-être même du verset 13. Apocalypse 17, verset 13. Apocalypse 17, verset 13. Là ont un esprit unanime et mettent leur puissance et leur force à la disposition de la bête. Ceux-là combattront contre l'agneau. C'est du contre l'agneau. Donc il s'agit ici des 10 cornes. Ceux-là combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Avec ses compagnons de combat, les appelés les élus et les fidèles.
Maintenant, écoutez un peu plus. Dans Apocalypse 17. Apocalypse 17. Verset 15 maintenant. Puis il poursuivit. Les eaux que tu as vues. Mayo moni. Trône la prostituée. Sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Na ituluka bato yo moni. Et les 10 cornes. Namba maseke yo moni zomi. Et la bête. Elles haïront la prostituée, la rendront solitaire et nue. Na bakoyina mwasi ya ndumba. Et la brûleront. Pe bakotumba ye. Car Dieu leur a mis au cœur Pamba te Nzambe apesi bango makanisi wana d'agir mpona kosala yango et de mettre leur royauté à la disposition de la bête. bapesa bokonzi na bango na nyama wana. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a autorité sur les rois, Engumba yo omoni wana la terre. ezali engumba eza na bokonzi awa na mokili. Ce n'est pas une énigme. Ezali lisese te, Chose qui nous a été révélée, c'est bien celle-ci. ezali makambo Nzambe alakisi biso. Très bien. Ou même m'a demandé, peux-tu réussir à faire un sermon sans saisir l'antichrist? Okoki kosala okoki koteya sanke otanga makambo antikriste te. La dernière prédication Litei na suka destinée à mettre Christ, yes. à le montrer dans sa divinité, Na kotalisa ye mettre sur le chandelier, matei ya sur le suka chandelier et l'antichrist, ekotalisa Kristo mpe na antikriste lequel Satan est entré. kolakisa pai wapi Satana akoti. Vraiment, Okoki kosala ndenge mosusu te. si je l'exprime ouvertement, Nazoloba bango polele celui qui ne reçoit pas la révélation du Christ oyo azwi emonisela Kristo te dans sa divinité, na bonzambe na ye lui se perdra dans des énigmes sur l'antichrist. akobunga na bamasese ya motelemeli Kristo. Est si dynamique et si puissante qu'elle implique que nous reconnaissions son adversaire tout de suite, Toyeba munguna percevions les actions de l'adversaire et que nous les appelions par leur nom sans avoir peur. donc totanga makanisi na munguna na kobanga pete. Non, ma vie n'est plus à moi. Bomoi na ngai Ce n'est plus moi qui vis. eza ya ngai te, eza ngai te moto nazo kobika. Ma Brochure na ngai motelemeli Kristo traduite balimboli en na kipolonais 1000 exemplaires ont été épuisés. par exemple 1000 exemplaires esilaki na minute muke. Il y a eu bien sûr une lettre de menace. Mukanda ya pamele ezalaki Violente et ainsi de suite. Je ne veux pas mentionner les détails. nakoki koloba detail te. Et les gens se sont sentis visés. Bato bamimonaki ke balingi balandela Nous ne bango. voulons rien à personne. Biso tozala likambo na mutu te, Seulement transmettre des informations. biso tolingi kopesa information Divine. ya bule. Qui ne s'informe pas aujourd'hui? Nani yango azosinforme lelo te? Tout le monde s'informe. Bato nyonso balingi koyeba makambo. Sinon, il y a des lacunes dans la Pamba te nakopesaka bainformation mwa kokoso ezali. spirituelle. Personne ne veut vraiment être informé. Hein? Mais spirituellement mutu te alingi te azala informe. L'ancienne tradition. Nous sommes destinés Biso à être appelés, tobiangami par Dieu. tobongisami mpo te Nzambe abenga biso. De chaque dénomination. Et nous avons la tâche de transmettre le message. Toza na mokumba ya kopesa sango malamu bipa biso. Mais qui sont encore à l'intérieur. Kasi bato baza nano na bibongiseli. Madame l'a si bien formulé. Ndenge ndeko Branham malobi Nous n'avons rien contre les hommes. toza na likambo kotemela bato te, Les systèmes, kasi toza na matei na bango nde eza mabe. les égards, les retiennent comme dans une prison Bakangi bango lokolo na boloko na matei na bango où les portes de ces prisons po te bikuke elles aussi ya ba boloko wana efungwama nde bite na biso. deviennent le territoire, que Israël devienne
le lieu de sa domination. Israël a comme esika ya dominer. Juda a comme esika ya boule. Mais qu'il puisse se reprendre un groupe d'élus. Zambe posazwa etonga ya baponami. Asala bango esika ya boule. Oyo bazana boyokani na ye. Les uns aussi avec les autres. Bamususu pena baninga boyokani ezali. Bomoko ezali kati na bango. Avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Zambe pe na baninga mususu. Parfois nous disons que ce sont des mentalités différentes et ces choses. Oubliez la mentalité, que notre caractère, notre mentalité. Tobosana bakanisi na biso, bizele na biso. Même les différences de mentalité. Bokese ne pe mentalité ezali. N'auront pas de détresse. Elles relèveront plutôt la diversité de Dieu. Et nous serons un seul cœur. Biso tokozalaka motema moko. De toutes les langues. Libota mabota nyonso bankota nyonso. Des esprits nationaux. Tokolongola ba milimu ya bamboka na biso. Et c'est pas cet esprit-là unique. Tokozala na mulimo bobele moko. Ko biso baso tokozala. Tobatisami na nzoto. Autrefois, il vit la mer. Il est écrit que la mer le vit et recula. Et comment miete et balé. Et moni bango et kim et zongisima. Elles seront vues. Pas seulement par nous, mais que d'autres aussi le verront et le sentiront. Bamsusu pe bakumona biso bakusantira. En vérité, Dieu est au milieu de vous. Solo nzamba za kati na bino bakolo babongo. Cela va arriver. Tondimete wana ko monisama. Qu'il y a des élus. Tondimete baponami bazali. Son sanctuaire. Akozongisa esikene ya bule kati na biso. Un sanctuaire. Zamba lingi esikene ya bule. Awa na mokili. Alingi afana atambola amimonisa de nous. Kati na biso. Donnons-lui l'occasion. Topese nzela wana. S'il vous plaît. Na bondeli bino. Dès aujourd'hui. Kubanda yango utalelo. Ce service divin. Na musalo ya bule. Soit un service de consécration. Ezala musalo ya komikaba ya kubulisama. Au cours duquel kati na yango nous prierons. Tozo bondela. Pour cela, Seigneur, tu nous as appelés. Kolo ya biangi biso. Très particulier. Na but moko. Rassemble-nous. Asangisi biso. Toi-même. Yo moko. Joins-nous ensemble. Sangisi biso elongo. Dans ton sang. Petele biso na makila na yo. Tu es ici sur terre. Sikate sala biso esikano ya bula na mokili. Puis alors, les puissances de la maladie et la puissance nguya na maladie. Nguya ya lisumu. Et sentir. Emona nzambe. Nyonso tu wana bamona présence na nzambe ezonga. Amen. Ete elonga na nzambe na biso emonisama si na mokili mobimba na kembo na nzambe oyo alaki akumisama nzambe na biso na kombo na Yesu Kristo mpo na seko amen. Totelema tobondela tandis que nous inclinons la tête. awa tozogumba mitu na biso Fermons les yeux. tokanga misu Ouvrons les cœurs. tofungola mitema. Je voudrais tout de même demander nalingi kosenga s'il y a peut-être parmi nous soki kati na biso quelqu'un moto qui n'a pas encore fait l'expérience oyo nani asali libiki Jésus-Christ na Yesu Kristo en tant te que sauveur personnel. lokola mobikisi na ye moko Encore la certitude du salut. aza nano bosukisami ya kobika na ye te Ou l'esprit de Dieu oyo molimo oyo mokolo molimo oyo à la repentance. amemaki ye na boleli À la masumu reconnaissance du péché na bososoli mabe et à amener en nous une condamnation. mpe ememi kati na biso kokweyisama Recevoir la grâce de Dieu. tozwa ngolu na nzambe D'abord comprendre avant liboso kozwa ngolu na nzambe légitimement esengeli asosola ke akweyisamaki nous sommes
nés dans ce monde séparé de Dieu. Botamina mukilo tokabwani na Nzambe. Sans Dieu Nzambe. Et sans espoir. Pe kozange likia. Et ensuite, à Golgotha. Kasi na Golgotha. Ah, Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. Notre Seigneur. Kolo na biso. Dieu. Nzambe. A réconcilié le monde. Asangisi mukili biso banso. Avec lui-même. Na yemei. Amen. Avant de pouvoir accepter la réconciliation, boyokani, tu dois comprendre que tu as vécu avec Dieu dans la discorde. Tu dois le comprendre. Il a ôté cette inimitié, culpabilité. Amen. Condamnation. Il nous a fait grâce. Alongoli yango asali biso ngulu. Déclaré libre. Tatolo biso bansomi. Je ne veux pas simplement venir et dire Seigneur, me voici. Ezalite ko yakolo bankolo tala ngai yoyo. En fait partie. Mais d'abord, liboso de dire oh Seigneur. Oh nkolo. Je suis coupable. Naza musumuki. C'est ma faute. Ezali libunga na ngai. Amené là. Ememi ngai bisika wana. Faute qui t'ont amené à la croix. Ezali mabunga na biso nde ememi yo ne kulusu. C'est vrai. Que tu t'es tenu. Ezali ne sika na ngande yo omikabi. Tu as porté ma faute. Omemi lisumu na ngai. Pardonner mon péché, Seigneur. Olimbisi lisumu na ngai nkolo. Na ye pa na yo. Na ye pa na yo. Ça c'est la bonne attitude. Wana lulenge malamu. Si quelqu'un est condamné, soki moto akwesami, mis en prison, ata aza na boloko, alors être gracié. esengeli azwa ngolu. Il en va de même pour nous. Eza ndenge moko mpo na biso banso. Notre Seigneur a ouvert le prophète Esaïe. Ngolo afongoli. Et a lu atangi molimo ya nkolo ezali kolo yawe ezali kolo na ngai. Qui sont libérés, banani bakangolami pour annoncer l'année agréable du Seigneur. Po basakola sango malamu na nkolo yango nde tosala lelo. Balingami bilenge boya na nkolo na koyeba ete toza bato basumuki te oza na kati na kondima na petolami na koti na kati na esengo nazokomisa eseko na seko ye mosikoli baoyo balingi kobika yango na kati na kondima batombola maboko na bango. Sasa yipi matondi 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 matondi. Amen. Nzambe apambola bino. Tata wa likolo, omoni maboko pe na mitema tolingi kosakola sango mobimba ya malamu totatola na bakweisami oyo toza tobokangolami bolimbisi pe na lubiko. Soki maboko etomami mpo na bato oyo likambo etali bango, yo oyebi yango koleka na baoyo baza pembeni na biso oyo ya mpe tomemi bango na mitema na biso nkolo. Biso mpe tolingi bakota liboso ete ekuke ya ngolu ekangama. Oyo nyonso opesi biso tolingi komona bango pembeni na yo nkolo. Baoyo balinga biso, baoyo mpe tolinga nkolo, oyo olinga nkolo, tolingi komona bango liboso na yo. Pese biso ngolu Nzambe. Tomona bango na kati na kondima lokola babikisami. Pesa biso esika bule. Tala nzoto oyo kani yo esengeli ofanda.
bon balusa pese tumbu sala kati na biso ndako ezali ndako na ngai ezali ndako ya malombo sukisa kobendama nyonso boyoki ya mabe na nyonso ezoleka na nkolo bulisa biso nkolo po te tokoma esika no ya bule pamba te oza bule sunga biso tozala babule nkolo molingami tika te tosepelisa yo kokisa kobulisama oyo kati na biso bete to kokoba na yango peza amen tikino tokobulisa masolo mobimba kolandisa molimo elimo mpe na nzoto olobi na mibulisi mpo na bango bango mpe babulisama mpe solo olobi yo oza bule bino mpe esengeli bozala basantu nkolo molingami oyo wana ozolobela biso na malombo ekomama bosikulami na biloko epolaka te mpo na mbongo mpe na baolo te kasi bosikulami na makila ya bule ya mutuya ya mwana mpate nkolo molingami na basanto babobimika basanto amen sala biso na lilingi na yo na ngolu talisa biso ndenge nini esengeli tomilongola na mbindo tokata mangenge na mitema zwa biso kobanda makolo ntina mutu na miso na biso maboko na biso makolo na biso nzoto na biso mobimba salango mpo na biso banso nkolo tozonga pamba te na banzi okokisi yango mpe okokoba na kosala yango ntina nini otindela liloba na yo tozongiselo matondi nkolo nzambe na nguya mpo na makila mpo na liloba mpo na molimo santu lobeli biso na esika no ya bule oyo aza kati kobongisa biso na kati na eklezia na yo tikati azala kati na biso na lolenge tokoki kobikango tambola efanda kati na etuluku oyo ebyangami te ebima mpo na nkembo ya kombo na yo nkolo nayoki bozali na yo oza awa nkolo oza awa nzambe bino basikolami nabyangi bino bobima nabulisi bino tondimi yango bondima yango botambola na kati ya botosi ya liloba na nzambe tobondeli mpo na bato baso na Autriche, na Suisse, na République fédérale d'Allemagne, en RCS, pe na mboka mobimba ya bloc tobondeli mpe mpo Gorbachev mpo na bachef d'état mosusu ya gouvernement nde boye ekomami esengeli tosala toyebi okoki kosala okoki kobongola olongoli baoyo ozongisi bamosusu tika te kobudondi na yo eya mokano ni salama mpo na seko na seko amen.